Lelo est le 25 mars. Lelo est le 25 mars 2023. Est-ce que Mervyn Bondonga aboti? Nazoluka Mervyn wa finga kabatu lelo. Do na futi biega pona luka yo. Ngana yo lelo Mervyn, ngana yo. Bon sali bumu. Aboti pour le bagage robota lelo le 25. Aboti tonengeni. Azawapi d'abord. Tout d'abord. Bongote. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Moi, je ne veux pas vous mentir, l'argent me changera. L'argent va me changer. Quand j'aurai l'argent là, je vais changer. Donc, profitez de moi pendant que je n'ai encore rien. Pendant que je ne suis rien. Pendant que je suis encore foiré. Je suis fauché. Profitez de moi. Moi, je préfère être honnête et l'argent va me changer. Dès que malhonnêteté dans ma vie. Papa Robo, au komi koloba, kosala bémission, na ba Mervyn, ba Maria Tumba, bien sûr, basa ba Koko, ya la baronne, TikTok égale toujours monde mokonzi. Après, ce ba longwe, ba Koko, basa sou ba chinois lokola bino. Ba zozo pe bazali oui, mais bango tout, basa koto ba zozo te, basa kaka ba chinois. Ba révolté pe ba mouké. Oui, la TikTok pe eza bongo. Majorité bazaka ba chinois. Bon, Mervyn azape équipe mukete. Mervyn azape équipe mukete. Na poto la diaspora, tina Congo. Bazo zela bébé Mervyn abotama. De 25. Bazo zela maman député. Abota, député. Zanga no mwasi meko zanga mubalite. Zanga mwasi meko zanga mubalite. Tanto yoko papa zati. Bamsu ba yepe babi mama zati. Différence ces années. Ba papa na to mona te ba papa mobo ya ba prostituée ko kepe na paka juma mwa mibali okamati ofuti mbongo okay. Non ezalati. Mais pas grave, je m'ai pas bas ces alliés. Au moins, on a pris nous sur ça, 3000 francs, 5000 francs. Donc voilà. Et puis moi, si jamais que nous kangalupa, pas mobali, yoko balo, fouti na badote zalarati. Mobali comme tabala moi si. Et puis boye basiko na minito yo. Basi baleki mibali ne belé lelo. Pour mibali belé boye bika ba comme na bango ba fioto. O ateka ba wana oyo benga ma copine, moi mbalo benga ma copine, bango ba tulisi binoti. Batu batulisi bino pe bangwana. Donc Léona Minito ils a vraiment problème. On a bois kama toujours chez les parents de tout. Ba député bana babota ba benga bana. Ba député te. OK. Député ça la fonction ou bien baptême, ba badje. Bon. Naïbi ba député automona na gouvernement. Mais naïbi ba député ce qui en réalité tolobelaka oya gouvernement na évité pour député pe obolobaka ya gouvernement ngata on atala ba misusu na kansaka bazana bango ba député ya gouvernement te baza ba comédien misusu nde na mona penza baza ba député to ya ngwana nde confondre nga ozo ngona ndenga mabete po bomoni ngo bino moko Mervyn bomona kaina assemblée te maza mama député azana 3 mapango azana bana misatu na 22 ans arobota lelo le 25 mars na mois de la femme. Chanel Wassa
esengo to esengo te. Esengo. Bon. Melvin aboti to ndenge. Po ba docteur bakokotya date obota le 25. Moboti no le 23. Bakokotya pe le obota le 25. Oboti le 1er avril. Batu bakalitya ko pe poisson d'avril. Surtout Melvin. Soka aboti le 1er avril. Nana ondima ki Melvin aboti. Ata papa na ondima te. Bongo te. Bon. Papa Melvin. Andimaka Melvin na makamu nyonso. Namona bango. Na image. Soka tunye papa. Papa tout andimango. Mes cousines. Ya Melvin aloba. Papa Melvin azala. Na mbongo. Libosa zaki normal. Si ma komi na mbongo. Pe a edika bana nyonso très bien. Bazala bien éduqué à Rosakanate. Melvin a gagné la tamotute en Afrique, a finga tamotute. Melvin, il est pédoco la yoka qui cousine à lobby, a yebakte cousine en Osorina. Tangwa eko yeba, ora pese merci. Melvin a popo la cousine. En tout cas, webi ke biso na kata b'Afrique. Demi-frère azalaka. Demi-frère azaka frère na yo. Azalaka te. Sekope na kati ya famille. Tozala ba cousin. Eza passe po benge cousin. Oko bengera ya na yo, toleki na yo. Neti bobota papa moko, mama moko. Seko Melvin. Propre cousine na ye ya makila. Mwana papa kulutu na ye. Papa oya ye batikele libele na papa ya cousine na ye wana. Mais lokola cousine na ye abotama na deuxième bureau. Or que biso pe deuxième bureau ezalaka te. Bon, ezali. Mais na bana babengaka bawana tu mama. Mais Melvin makamba sana cousine na ye. Wana eza somo. Barando elekaka nango awa. Cousine nango pa na Afrique te, na poto. Na France. France mboka batutu bazolinga bakende. Oba mona yango pota solo. Même aux avions, au kiti aux États-Unis, au coma liboso aux États-Unis, ba immeuble à ndenge na ndenge, YouTube ezakuna, mais posa na yo oyaka France. Ata ba l'action ba poubelle, ata ba l'action ba safu, na balabala bazo kima mbangu, yo kaka posa na yo oyana France. France na mokili oko, ezaneti na kati ya Kinshasa. Soki nano ke nchangu te. Osala ambiance na nchangu te. Oza okoma kini te. To oza Congolais te. To koma Congo te. Do changu fo kendango. Ata bolobaka bandal. Ambiance bandal c'est Paris. Ezala pe bongo na kala. Matonge cité d'ambiance. Ezala toujours bon. Mais changu fo tia lokolo. Soki changu tia lokolo te. O tia mutu bakata te. O ningisi luketu te. Donc, o koma kini te. O yebi kini te. Siko Paris eza bongo. Bon. Bino boko mongolo. France eza bongo. Paris neza bandal. Non, Château Rouge. Château Rouge neza bandal. Bo sirikate. Bo vérifier ne makambo na lobby. Oh. Ata Château Rouge. Eza ya bananjili. Mais, bo calculer bien pour comprendre. Melvin Bondonga. En tout cas,
Côté Kobota, ou? Akobota très bien. Mwana wana, amona nakazana mucho pas bien. Achaka munoko pamba te. Amona nakazana mucho pas bien. Akobota très bien. Nayebi ke na poto bato babotaka très bien. Mais douleur, ye douleur pe ozala moke. Akobeta mwana pa abimi mbala moko. Bozomona te na zemi, na pema, apopolaka bino pendant 5 heures du temps. 4 heures, 5 heures du temps. Gloire à Dieu, écoute, TikTok, alongolaka ba live ao. Po soko alongolaka te. 4 heures du temps, 5 heures du temps. Modèle apopolaka bino. Nayebi nde bolinga bosuka te. Surtout cousine. Na mama na ye. Cousine mama na aza vivant. Cousine aza na kati ya France. Cousine yo pe. Oyebaki te bato bachanzaka. Mervine aza bien édiye. Yo penzo kanisa ye makambo ebele koloba ya bien wana ya Mervine. Pourquoi po luka kokomela ye na liboso? Okomeli na TikTok lobi Mervine nga cousine. Yo po bandi mbala moko pa obima na internet. Ya mwana Mervine apopola yo kaka. En plus mbala liboso apopola yo moke. Yo rovanda na yo oye lisusu. Kamata zongisila Mervine. Cousine. Ta mosu yo po yinano Mervine, ndenge bakola bien, ndenge bazali bien éduqué. Tozo makambo sérieux. Oye. Omoni Mervine na kati ya TikTok. Ozanga ape mamega te. Ozanga ape na France. Okamati. Olekino na live. Si anima kwa kalo sote. Okende loba po na cousine na yo. Okende loba malamu c'est bien. Mais malamu ango Mervine amoni o matumboli. Ta musupe yo salaki yango. Po tumbola Mervine, c'est possible. Po yo penzaza cousine na yo. Omona ke na TikTok azo sasa bato to azo finga. Soko ngo komele na liboso te. Okomede kutu makambu teke ofingaka. Okomika allo Mervine ngai cousine na yo. Boni banakasi na ngai bosololi na famille. Bokomo seka. Simba nango soko lingo loba nelika molobi. Kopese kutu conseil te me bolinga bosolola. Otuni Mervine na modèle moko bien. Po yebi aza bien éduqué. C'est quoi baluki na poto? Mais yo oye. Okeye. O passé na live oloba malamwa Mervine. Mervine loko apa lobaki na ye. Yaki pa ba cousine te. Yaki paka o babotami papa mo mama moko. Après 10 ans, abando kipeka ba o babimi na libomo na ye. Akobwaka ba o babotama papa moko mama moko. Siko yo mutabongo ke etumbula ye. Oke lakisaki cousine. Te ngana moni Mervine ana raison. Ah oui, ngana pia bato raison pamba te. Azana raison a popola kiyo. Côté mamano na ebite so azana raison. Mais tort na opesa ete. Tort vraiment na lobi no vérité cousine. Na opesa te. Bon, cousine, papekisa ki yo popula lisusu te. Osali bien. Famille epeki si yo popula lisusu te, osali bien. Mais kindeko ekufi te. Po boza makila moko. Seko luka méthode. Ndenge kozonga na Mervine. Surtout, féliciter déjà ndenge aboti.
abota leo le 25. Félicité. Ate ya go fingo. Ata go bloqué yo. Mais yo komela félicité ye. Ba bonheur tout ya famille. Mwana za mapamboli ya Nzambe. Soki Mervin ayini yo. To Mervin asirikila yo. Yo. Olobaka ko ya 25 émissions. Yo pa cousine tetia. Oninga ko ya pe. Ah cousine. Te yo ya kiba ya botumbola Mervin. Comment yo mutela makamba kitoko. Tant Mervin aye. Olobi soka aye lisusu. Okoye la ye 25 émissions. Or que Mervin tangwa yaki. Alobi abanda ko yeba yote. So cousine ngo nani. C'est quoi yebi yo? Alobeli yo. Père olobeli lisusu te atiki yo. Mervin aloba bon. Mais yo ye. Olobi soka ye lisusu. Orobetele 25 émissions. Ale Mervin aye. Aye. Modèle ayaki. Mbala mo famille epe kisio. En tout cas famille nabino. Faut talango malamu. Famille nabino. Faut talango malamu. Mervin. Allez labino avance. Mervin. Allez labino avance. Meilleure défense. C'est l'attaque. Mervin afabo attaquer ici ça attaquer bino. Afabo yele na kindoki. Mervin alobi iye moka zarandoki. Alobi bozo kate bazo kangendoki partout. Akebisina jenima kokonzoni. Alobi koma boya kobetanga flèche à butu. Na vandi bona zoni ngana bota karatera ta la flèche kum. Omoni Mervin aza même la puissance ya komona flèche ya jenima kokonzoni. C'est que Mervin aza puissant. Allez les familles avance. Cousine, comme mega sous-souté. Et ça gentil, ce n'est pas gentil. Maria Tumbazala calme, moza leader. Toujours le belande Mervin. Maria Tumboy bien. Oui, Mervin, non? Yelo baganan, obenga gyudnin. Natala vidéo liboso. Tamba yibisa oke. Bazo pupulo mabe. Yo tunagi. Boy sanga kombo na ye pona démarrer. Mais tang balobagno Mervin. Maria Tumba leader. Yo za leader solo. Oza première na TikTok. Mais komba Mervin. O se pelakate o gango chaque jour. O sala bien. Mervin Bondonga. Madame la députée. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko le kati sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi Yakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.